Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker ayeli bino makambo kitoko. Gavker ayeli bino masolo moko ya bien. Gavker aye na ba solution kande tulobaka ba solution moko kitoko la famille. Gavker azawana pona basi, Gavker azawana pona mibali, ba papa bisika nyonso bozali, bisika nyonso bolandaka kisongi officiel. Gavker ayeli bino ba solution ebele. Zana ba mama mosusu to ba fiancé mosusu kandenge zalaka mikolo ba komi ko se plaindre. Oh mobali nanga kutu ba solution kandenge boyebi ya ba problème na bino eza nango kaka na Gavker. Pona bandeko na biso mosusu oyo bazoya kaka munene mosusu ba comprendre kana bango te le pourquoi bazoya kaka munene ayebaka te. Gavker ayeli bino ba solution ya minene ozonga ndenge ozalaki ozongela na yo taille na yo na système moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Kisongi officiel. Bienvenue na balandi nyonso penza ya kala. Bienvenue na balandi nyonso penza ya sika. Bienvenue na ba o nyonso tu ba okota lelo pona kolandaka biso toye koyamba bino maboko polelo toye koyamba bino na koseka nyonso. Voilà la famille. Aujourd'hui, nous sommes là avec la servante de Dieu, la sœur Rosny Kaïba. La sœur Rosny Kaïba, accompagnée surtout de son mari. Le goût de sa bolingo matakita. Ma bolingo matakita. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les problèmes? C'est quoi au juste les problèmes? La plupart des gens, surtout quand ils voient emoji na biso, ya kolila, de cœur brisé, la plupart des gens se posent déjà des questions. Qui est mort? C'est quoi les problèmes? Ils alaka bongo na système moko. Il y a bien penza makasi mingi. Voilà, avant to banda, avant to kotisa, moi introduction na biso kande to salaka, et kozala moi bien to ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abiso Kisongi officiel, je vous prierai surtout par l'amour de Dieu de vous abonner massivement. Donc bon s'abonnaka bongo, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota Labiso, Toyeli yo, offre oyo, ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mon côté.
ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, bamapango à côté kayango yo, sombela bana na yo lupango, somba lupango pona yo moko, hein? Kana lobaka toujours, ezalaka na ba âge mosusu, air mosusu, peut-être dans 2 ans, ozo kende na yo, peut-être dans 1 année, otika na yo mokili. Ba bilamba o tolataka, o ba bijou, esila kanango te, chaque année, bilamba sika ebimaka, ba bijou sika ebimaka, ba kabelo surtout ya sika ebimaka. C'est toujours comme ça. Alors, yoko kota na baluenge wana te. Zwa nanu mwa décision roloba teno ane oyo. Na sombela nanu bana nanga lupango, tona mi sombela nga moko. Parce que ndenge eza boye. Ata lelo soki oza na poto, to oza na Congo na biso ozalaka locataire. Lelo to lobi okola, ti na âge ya 80 ans, ovanda wapi soki oza locataire. Yango mona bana mosusu tango ba okola ba parents na bango ba sombela bango lupango te. Tango bango pe bakoli, ba parents na bango pe bakoli moya ba vanda na ba parents na bango ezate ba komi kokanga ba parents bandoki. Mais soki boza na ndako na bino, ba okanga bino bandoki na ndenge nini. Bokoti ko vanda na ndako na bino boza na bino na ba locataire, bosi tongisi bandako pona ba locataire. Boko souffrir na bino te. Ezalaka bongo donc bo fongola moi mémoire na ndenge moko ya bien. Voilà. La famille, bienvenue surtout sur Kisongi Songi officiel. Comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes là avec la servante de Dieu, la sœur Rosny Kaïba, accompagnée de son mari, Papa Francis Mouteba. Babenga bango ka bongo. To benga bango Maman Rosny et Papa Francis. Pourquoi? Parce que déjà, bakoma ba parents, basi ba bota. Donc, ils ont une fille, hein? Une fille d'ailleurs. Bazaba pareil, il y a une fille là. Voilà. C'est quoi le problème? La plupart des gens se demandent déjà avec nos titres. Mezama kamnini mama yo lobaka kakotaka na sujet mbala moko. Bakendaka mbangu boyete. Voilà la famille. Kande boyebi. Tosalaka bémission. Na bémission tosalaka. Tosaba intermédiaire international. De partout, to salaka bémission. Siko bamituna oyo eyaki na chaîne nanga oya liboso pona bandeko mosusu déjà bazalaka abonné awa bazalaka pe ba abonné na chaîne nanga oya mosusu wana ya Etoile Nines TV bayebi déjà kuna nde na tiaka pe na numéro de téléphone. Siko la plupart des gens ba bengaka biso na ma numéro de téléphone pona koya kotuna biso. Toya kosala nanu analyse, toya kosala ba enquête kandenge zalaka. C'est ainsi qu'il y avait un nombre de gens au babando benganga. Bautuna mama yebisa biso nanu parce que tozana ba confusion à makasi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mobala sœur Rosny Kaïba asalaka te yango accompagnera toujours moi si na ye partout. Oh moi si na ye kendaka to ezalaka nini. La famille, vous savez que j'étais tellement étonnée, hein? J'étais vraiment étonnée. Je m'étais dit, Seigneur, oh nini, kokota na bavia batu bongo. Nga kutu, il y a de ces histoires, oyo na kipakananga te. Na kipakananga te, bien que na salaka ba analyse, bien que musala na biso ezalaka ke noto ke do fouiller partout. Mais ezana ba makambo susu de mon côté, de moi-même, je me dis toujours que eza vie privée à mutu na roti kokota te. Mais tant na monaki tellement que ba message na ba appel ezalaki ebele en tout cas na lobitin, to yana nuko sala analyse. Raison pour laquelle na tunaki bandeko o ba benga na lobi mais qu'est-ce qui vous prouve que le mari de la sœur Rosny Kaïba ne travaille pas? De ba yoko yebisanga ba lobi te maman, to wando mona tana majabu talent ya liboso. Ti ba sœur Rosny Kaïba bakenda ba Kolwezi, bakenda ba Lubumbashi, bakenda ba Kivu.
elle était toujours accompagnée de son mari. Et kosala keno ti ba kozonga na kin azalaki toujours na mobali na ye bandaki toujours ko participer. Tina ndenge toyaki komona sœur Rosini Kayiba bayaki ko inviter bango avec la sœur Sandra Mbouika Kawa bakendo beta concert na Congo Brazza. Son mari était là. Toye komona na France, Europe awa. Tango Majabu Rafiki Europe ezalaki, Majabu Talent plutôt. Les maris de la sœur Deborah et de la sœur Rosini Kayiba étaient là. Yango bato bakomi kotuna mobali na ye asalaka teto asalaka na ye kaka na Majabu to eza ndenge nini parce que toyebi ke muto yembaka c'est la sœur Rosini Kayiba. To monaka sœur Deborah Lukalu mobali na ye ba place ebele sœur Deborah Kindaka azalaka accompagner na mobali na ye te. Kumi tout to monaka ta ba concert mosusu mona mosusu muto accompagnaka mingi sœur Deborah ezalaka nde mama na ye penza accompagnaka sœur Deborah makasi parce que ezande nini déjà grand frère ya Deborah Lukalu azala docteur munene na Afrique du Sud bino moko boyebi déjà na bamboka neti ba Afrique du Sud déjà zozo mbongo pas possible. Donc c'est facile à faire voyager maman na bango. Deborah Lukalu elle-même n'en parlons même pas. De l'autre côté, le mari de la sœur Deborah Lukalu, aza mobali moko déjà zalaka muntu mbongo pas possible. Voilà. Yango sikoyo batu ba pesa ba référence wana nyonso. Ndene eko vanda na lobi nzambe nanga o eza via mutu na koki jamais koya ko sambwisa mutu te. La famille to mekananu ko sala analyse. To mekananu ko sala analyse. Bon. Selon ngai, eloko na koki koloba azo accompagner mwasi na ye. Peut-être musala oya salaka e coïncidaka que ba jour o mwasi na ye azo kende neti ba Majabu, ba jour o mwasi na ye azo kende neti kane to mona na matanga ya pasteur Marcelo, ba jour to mona ki bango nyonso mibale mwasi na mobali. Ba jour o mwasi kandenge bakendaki ba Lubumbashi bakendaki ba Kolwezi pona Majabu Talent peut-être ba temps wana mobali na ya zwaka ba congé pona ko accompagner mwasi na ye parce que toyebi ke makambo nzambe to makambo mosusu ya ka moi difficile mosusu la famille qu'on se le dise tozalaka na besoin ya mutu aya ko soutenir biso kandenge na ye ko soulever pona sœur Deborah Lukalu mama na ye mingi accompagnaka ye. Peut-être que côté ya sœur de Rosini Kayiba monaka mutu oya koti ko accompagner ye apesa ye mwa makasi a aider ye surtout na ba prière parce que ba voyage ba salaka izalaka facilité place ba kendaka izana batu mosusu balingaka bango eza pe na batu mosusu balingaka bango te oyo photo ti yango na mutu siko ezalaka toujours bien bazala accompagner na mutu oyo aza pe ya kotelema makasi sur la vie spirituelle mosusu mobile na ye peut-être asengaka mwa ba congé na musala. À part ça, peut-être aza mutu moko asalaka ba business na ya ye moko. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total
Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na GavCare bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GavCare, solution ya santé na yo. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.